esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info na yango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino tokufungola basango ya mokolo malelo na este ya République démocratique du Congo tokolobela pe bozongi ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi pe komi lengele milulu ya bloc de l'opposition lolenge kani bazali komi lengela milulu la bango tokolobela mwa ndambo ya maema akoleka la République démocratique du Congo maso matikali tokolanda yango na bolai wa basango matondo lolenge ka tolobaki ete bana Congo bakongomani tofungola miso tobundela ekolo wa biso tolongwa na tribalisme tolongwa na makambo oyo penza ezali kopesa biso litomba te po ete tango oyo esengeli ya solo République démocratique du Congo ezala indépendant pambate tokokele malembe na maimatali indépendance oyo ba patriarche ba biso bakufa bato baike bakufa bilenge bakongomani babundaka etumba ya indépendance esengeli na kongomani nyonso amitala kobanda le 30 juin 1960 na le 30 juin 1923 boni ya motuya oyo kongomani azwi. Est-ce que kongomani akobika na lipanda na ye? Est-ce que kongomani azali penza ya solo koloba ete ezali pays indépendant? Kongomani akolika ete azali bongo malamu esengeli to mituna oyo toali na yango to bakisa oyo ya mabeto ebala kolongola peuple congolais sengeli amituna to tikali bobe na maloba ya banoko lolenge baloba la biso ete après l'indépendance et kozala bongo avant indépendance. Est-ce que maloba ya banoko to ya bakoloba biso e ali kolata nzoto la kati ya bakongomani to pe bakongomani bazali na kati ya liloba wana te esenge na kongomani amitala malamu soki to ali bobele na kati ya minyololo ya banoko to la kati ya minyololo ya bapaya esengeli kongomani nyoso atelemisa moto na ye lokola elobi hymne na biso tombola elongela yo oyo umeli na bolema na komogumbama oyo ezali susu tango te ya kocha elongi na sepo kolokota liyo to te okolokota ngbele te ezali tango oyo ete otombola moto po ete otala pe obundela ekolo wayo na bokasi bonso toleka bongo na Est République démocratique du Congo et pai wapi bayi bato babengaki biso kolela la kolonzi na banze bokoka commentaire ya ndeko oyo atindelaki biso video wana kabula lompisa mema biso na Est remwa unaiguchisha voyez encore notre Congo, le beau pays, notre beau pays, hein? Embouteillage, il y a track, embouteillage, combien de milliers de véhicules, avec ce que nous on a laissé là-bas et ce que nous avons ici, combien, il y en a combien, comme on les vit dans la pauvreté, nous sommes en train de nous plaindre, voyez-vous. Combien d'argent qui entre? Combien? Voyez vous-même. So lela nzala oh ngai boye oh boy wana ko lela nini papa tala mboka na biso tala mbongo yango yo pozwa légumes passe mais tala mbongo ezo bima ezo kena bapaya tala yango tala oh nano mona chaîne mituka boyete tala nano oh nyonso tala abengo ba track yango bolandi na bokebi bomoni mituka boyoki pe commentaire andeko oyo atindelaki biso video wana akolela na tili minerie ya République démocratique du Congo yango wana na Est na biso ezali bongo komobima kokende kasi biso bakongomani est-ce que tozali penza komolia na lolenge ya ba minerie baike oyo ezali kobima bongo pe ali kosila te totala likambo yango na liso ya malamu esengeli te Kongola bika malamu esengeli Kongola za na malamu pona lolenge ya nkita oyo azali na yango
congolais c'est azala malamu tout mais la kaka na Est République démocratique du Congo wala to tirer vidéo wala la bandeko pe ba utai ko moti de la biso yango barise na Goma bino moko bolanda lolenge bandeko batindaki na mo commentaire kabuya mema biso la Goma précisément na zana Goma somona sikoyo basoda rise na kati ya Goma donc ba oyo penza basoda na biso moni balati FARDC voilà on est là omona force armées zaïrois donc FARDC makasi ya danger tozana ba rise sikoyo tozana bango danger do il faut que lendo ya mboka na biso oyo Congo to le la ngoma be nenge to mona bango bo baba guerrier penza ya solo ba ola la te do Goma ikoko ya jamais wana tobo sana ah ouais omona ndenge FARDC donc karna biso bazotambola na karna biso ya FARDC ozomona FARDC omona donc FARDC blague ti barise penza bazosala makambo toza na kati ya Goma do barise basopani grave oya mabele na biso tala ndenge bazali do bango nyonso balati mpe badrapo na biso ya FARDC omona danger ok esengo etondi bongo na République démocratique du Congo pambate barise bakiti toyebi ete mwana mboka ministre ya biso ya défense Bemba Gombo azalaki bongo la barise akelaki bongo komoso na bango kasi makamba solaki na nkuku yango ebomoni yango ebimi na poisa pe mwana mboka Bemba Gombo azalaki bongo na Goma kaka pona likambo ya komotala nyungu bato bazali komotu na biso toyoki basoda rise bazali ezali boni na panzi botai na miso bango ala baye pona kosilisa etumba baye pour la kopesa kimia ya Est République démocratique du Congo longonya na bakambe ye kolo Congo tolingi kimia pambate Congo wa biso tozali koboya bongo bato bayate tozali koboya bongo bikolo misusu te tozali koboya bongo te bandeko to na bango nzinga kasi susi la biso ezali ete moto akoteleko la biso asomba biloko bya biso na kimia kasa botolo te aboma te avioler te yango to liko tombola mongo koloba ete to boyi bino te kasi bondeko bozalaka boye te boko ya boko tokola le toko boko ya boko iba pe bino bokei boko boma lisusu bato wana po ete biloko bya biso yango ekosala ba téléphone portable mais po bozo yango bobomi peuple Congo biloko bya biso yango ekosala bino ba batterie électrique ndenge bolobaka lokota ya français po bozo yango esengeli boboma Congo man po bosala baba esengeli boboma Congo man po bozwa lotiliki esengeli boboma Congo man yeboko ali na lotiliki te ali na mai te ali komoni ko kasi nkita boye boko salisa bikolo misusu yango ba Congo man balobi te basala ka bongo te esengeli biso la bilo to sala boyoka nya malamu tango bilo boko toko na ekunde boye ba epe bakolo ekunde bali bozong sela bango pe mwa ndambo bango pe bali ya malamu Congo man esengela bika lolenga ko bika lelo te yango moni bato bakoma soki ba moni bino ba moni suspect bazunwa bilili batende biso bapandisa mo poete to betambela to loba ete to teleme biso banso pe bakambe ye ekolo Congo bokamba ekolo la bola mo poete lobi bwa bino kozala pe malamu wana tolongwe na mwa tolimo ke pe na Est République démocratique du Congo tozonga bongo na ville province ya Kinshasa epai wapi ekondongo lobi moleki ezalaki opesi mbwa boyi na parlement ya SI2 na ville bisika wapi mwana mboka Prince Penge oazali moko ya partenaire ya SID akitaki pona pe azali communicateur ya bloc patriote bloc de l'opposition plutôt nde akitaki pona kobeta mbela na makambo etali le 17 pe marche ya le 21 kabuya l'homme puissant azalaki na pointe bana Congo pe bana kisasa moto bakokosa confiance pour être babi malanzela ezalo benyo yango bapesa ke coordination d'action dans rassemblement
lelo po ete meeting esalama marche esalama Congo mobimba esengeli Fayulu na kati wana lokola numéro 10 po ete ayiba kobalola makambo yali boye te mpona yango aretardaki voyage ya poto ewana donc sali sitino wana nde akendeki mbango akendeki kosala nini akendeki kokutana na baaméricain oyo banda kozela ye pendant 2 semaines akei falakasa 3 semaines mais lokola boyebe ete toayi na activité ya monene meeting ya monene mokolo ya samedi oyo nde akozonga na lombango mokolo mwa lelo akutanaki na baaméricain mpona koyebisa mwana liboso ete ça ne va pas soki totiki mboka na mboka Chilombo on aura plus un pays Félix azali incapable ya koprotéger bakongo ntango Kabila anome ye insécurité ezalaki na Ituri na Nord Kivu 4 ans après insécurité ekomi na Mai Ndombe ekomi na Kwango ekoti ti Kisasa. Est-ce que c'est normal? Alors bolandi na bokebi lolenge kani akotombola mongongo alobi mona mboka Martin Fayulu Madidi esengeli abeta penza na kati pe akendaki bongo komokuta la bamelika lolenge moko alobi te fe la liote po ete to interpréter yango lisusu bolandi na bokebi pe balobi boya masevema na marche na bango pe na mitingi oyo bakosala bongo na Sainte Thérèse bandeko balandi totia mwa mungu la monoko na video oyo epesi pasi kabuya lompesa tshela biso video Fayulu Madidi lelo nde kozonga epa na bino na Cameroun toza na base mouvement oyo bato na oyo bazosala tokopesa mot d'ordre tokoya kaka kuna na Gombe tokobukaka ndako na yo wana nazoyebisa yo oyebi biso te oza nanu Camerounais tokobukaka hotel na yo wana penda bato na yo matoi nga naza général fantôme oyebi nde na operaka te nga naza mola Israel nakopesa mot d'ordre tokobukaka ndako na yo wana Ngombe tozoyebisa yo bato na yo so baotambola na bamachete bazoya na désordre tomiprépare déjà na permanence biso nde toza na pouvoir basimétrie eza ya biso bamorgue eza ya biso soki basakani wana na base tokotumba bango toa déjà na position nous avons plus d'1 million de molotov tokozikisa bino epuis kokosala eloko moko te tokobanga te kodénoncer biloko ya lolenge boye na kati ya République démocratique du Congo pamba te na banzi mikolo mileki toutaki bongo kotiela bilo video ya ndeko la biso akatanga alobaki ba propos oyo biso tosepe nango te ya komo loba ete katanga ezali bongo moko eloko ezali kolesa République démocratique du Congo ba province basoso bali na eloko te tokotelemela maloba ya boye lolenge pe tozongisi video ya ndeko oyo na ba propos na ye boni bozali koyokisa papa mokonzi mo ekolo soni. Joyeux anniversaire na président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshilombo poeta botami sanza moko na ngai ezali sanza esengo sanza oyo bayiba patriarche babundaki etumba poete toyemba indépendance tchacha tozui o kipwanza tchacha to bakede na table ronde to gagner poete tosengaki indépendance dans les médias sans condition. Mais boni bino bato bwali nzinga ya tata mokonzi mwa ekolo boko bimisa ba propos ya mabepe boko profaner ba menace de mort mwana mobali oyo esengeli bo interpeller pambate video ya lolenge oyo ezali bongo malamu te akolo ba pouvoir ezali ya biso ba morgue ezali ya biso ba hôpital ezali ya biso cela veut dire bino boko boma lolenge bolingi sikoyo makambo ya boye soki baninga mususu bayoki yango nani akosepela ya solo boole bayiba politique kasi bosala politique yango pela lolenge alimemi pe mayele boko profaner ba menace de mort boko loba makambo elongo banete na zongisi video oyo pona ko interpeller bakambe ye ekolo Congo na koloba ete ba propos ya boye na nzinga ya bato boali pembele ya tata mokonzi mwa ekolo boko pesa ye maboko te boali kati na vision ya tata mokonzi mwa ekolo te bozali bongo komo kendisa ye po ete peuple na ye alinga ete
ok tata mokonzi mo ekolo azali kaka la mabete azali pe la bolamu boye o esengeli ke bato pe ba pesa maboko la manda ya baba leo bozali ko senga kasi ba propos ya boye to telemeli yango pe to dénoncer yango to lingi yango te na République démocratique du Congo mokonzi azalaka ya etni moko te to ya tribu moko te mokonzi azali bongo ya bakongomani akokamba bakongomani akolesa bango nyonso malamu bakozala bana ya tata moko mama moko ekolo moko mokonzi moko mokonzi azalaka ya moto moko te pe morgue azalaka ya mokonzi te mokonzi abomaka te mokonzi abatelaka bino bozali nzinga ya tata mokonzi mo ekolo bobandi kosala misala ya mabe to kodénoncer bino po tata mokonzi mo ekolo amona bino pe ayeba ete bino nde bozali nzinga na ye bwali babebisi ya pouvoir na ye kasi deuxième mandat na bapropos ya boye banani bakoya tomitala malamu po ete tomikosela makambo te mboka oyo ezali ya nzambe tata pe ali ya bakongomani nyonso plus de 120 millions d'habitants yo moko koyi kotelemaka na ngangi boye te kobimisa ba menace de mort tobeleli pe tolobi pe to dénoncer yango tolobi makambo ya bona République démocratique du Congo tolingi yango te tokolinga yango te moto nyonso esengeli aloba latina ekolo ayepamba te tata mokonzi wa ekolo auti l'opposition ayebi otumba ya opposition ayebi lolenge nini elekaka kasi ba propos ya boye pesa yango epa ya banguno bali ba Rwanda ba ko boma ba Kongomani pesa yango epa ya bato bayiki ba envahir République démocratique du Congo kasi ko pesa yango na mona mboka te to telemeli yango pe to boye yango opposition ekozala na beli kolo biso opposition ezalaka yo moko wali la pouvoir yo moko comme opposant wali komona tete ko simba te tata mokonzi mo ekolo yebi yango te tokotombola mongongo ti makambo oyo ekomela ye po ete a sanctionner bino na bato oyo bolingi bofimisa bokonzi wa ye wala toleki na ba propos oyo ezalaki kitoko te pe kosala yango video na République démocratique du Congo makambo eko ekoleka te yango to tombolaki mongongo. On se forme, on se cultive rien que pour vous informer et on dit tout ce que les gens disent tout bas et on dénonce les insanités. C'est pour cela que je suis océan de la presse congolaise. Toki Mambangu na parti Anafek, parti cher ya mona mboka Kyungu oyo azali bongo na Katanga awala Kishasa ekambami bongo na mona mboka Godefroy yango wana lobi bazalaki na mwa lokuko bwa bango pona kosolola na mabongisi ya maponami tozwa lolenge elekaki likambo liteli maponami tozali bongo koluka nani oyo akoya na makanisi kitoko pe ya bomoto pe ya nzambe tata pona kosunga ekolo wa biso République démocratique du Congo lolenge ka bozali komona wana ezali bongo mwana mboka Gode Mwamba mokambi ya parti Anafek na ville province ya Kinshasa Anafek ya mwana mboka Kyungu oyo azalaka bongo na Est ya République démocratique du Congo kasi na ville province ya Kinshasa président interfédéral ezali bongo mwana mboka Gode Mwamba député wa biso oyo azali na maboko pembe alia na ye eloko ya bato te kanyaka te pe asalela na ye Congo mabe atako moke te na ye elongo nde tozalaki bongo na mwa mabongisi ya nkuku kaka ndenge bozomona ete alambela bino bilei ya kitoko abongisela bino lolenge bozalaka na ye bobo mesano soso ya mboka ndenge tomesalaka koloba papa Gode Mwamba ye papa ya bana azalaka na bino azali na bino pe akozala na bino libela na libela mwana ya lemba matete funa mo amba pe bipai biso na kati ya ville province ya Kinshasa topesa maboko la biso na papa wa biso député papa Gode Mwamba ya Anafek mosusu te kozona yo soso te oya utaka bipai na bipai bilo moko boyebi formol nde tonda kasi ya biso soso ya mboka ye wana na réunion ya lokuko na bandeko kaka ndenge ezalaka tobongisa yambo tokende akolambela biloko kitoko na papa Gode Mwamba bobakiselaka ye tozala na ye tokozala na ye pe libela na libela na yende molobeli ya peuple congolais na bisika oyo bango basanganaka boye te boye tolongola mwa réunion ya kuku ekambamaki na président Godefroy oyo akambaka bongo na Kinshasa na parti Anafek bango bongo bazali balie na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bazali bongo comment soutenir président de la République démocratique du Congo pour la deuxième mandat choix et libre Toki Mambangu na Maema Koleka na Kinshasa ville province ya République démocratique du Congo ekambami na mwana mboka
gouverneur Ngobila Mbata pe vice na ye ezali bongo Jekoko likambo litali sécurité bandeko balandi tokotika koloba te po ezali kopesa pasi na kati ya République démocratique du Congo. Ya solo tomoni mokolo moleki mwana mboka général Kasongo akangaki etuluku ya bakuluna oyo a présenté bango kasi bakuluna bazali bandeko na ngai bakokanga bato mosusu bali bakuluna te pola nini bakutie na loxe eloko biso tokolela pe tokobeta mbela mokolo mwa lobi ngai moko na koleka namoni ba police ya wana bakokanga bandeko mibali wana bali bongo ba joueur heureusement bato babimaki bayike soki bato bayaki te elingaki ezala pasi mingi bandeko na ngai bayi police ya soki bapesi bino mbako ya kokanga bato bokanga bato na lolenge ya solo bokanga bato na lolenge ya malamu bokomisa yango te mission ya kotiaka niaka po ete peuple congolais ali kosouffrir bokomisa yango te mission ya kotiaka maboko na kati ya peuple congolais po peuple congolais azali bongo na kati ya souffrance. Peuple congolais ali na pasi soki bapesi yo besi wana ezali te po olia na nzoto bakongomani bandeko na ngai bali bongo babeti ndembo basano ya ndembo kasi lolenge oyo elekelaki bango ezalaki bongo kitoko te babwaka bango na mituka bakokanga bango basiani lokola bali bamiyibi heureusement coach na bango azalaki pembeni pela bato mosusu bayei bakoloba moto soki sa koti na mai esengeli apola terme oyo bango babimisaki général Kasongo mosali ezali ya bilo bayi mapinga botala bapolisi la bilo malamu pamba te bakotorture peuple mosala ya polisi yali kobatela peuple la biloko biaye kasi o bango bakosala mosala wana ezali soki kitoko te bakokanga bikangaka. Est-ce que moyibi ezali kaka tatu to boni soki kasi alati elamba ya maboko mikuse te alati ya maboko milayi akati suki mais azali moyibi bokoyeba ye sikoyo ndenge nini tatu ezali kozala kuluna te lox ezali kozala kuluna te il y a des kuluna obino bokomona bango bisika bazali te bomata na ngambo ya campus misapi oyo bokomona tokolandela mwana mobali wana na banzi kabuya bakozalanga monoko moko mpona koillustre yango botala bampota yango bali kokema malembe tokokuta na yesu kwa malamu babandi bao bakoaleve bato bangonde bazwaki babotoli bango $350,000 bautaki bongo Angola alakisaki maboko ya liboso wala maboko ya mibale na évolution ngo malembe ndenge ni bakosoigner to koloba sika te po ete toyeba dongolo biso te bakilo kosala ema boti ya penza bayi mapinga basala na mosala oyo ekoki bayi mapinga boyoka mawa na peuple toleki na biso na kopesa mwa toli pe kobeta mbela la likambo litali sécurité la kati ya République démocratique du Congo vraiment insécurité ezali bongo makasi yango tokobeta mbela kabula l'homme puissant mais mabiso na poids lourd bloqué direction ville Wiban voilà lockout. Donc Mouto Tamboulate, donc c'est voilà le commissaire Simoko. À cause des automobilistes inciviques. Bandeko balandi wana bolandi na bokebi ezali bongo na poids lourd bato bakimi koleka na yango embouteillage na lolenge ya kosakana te embouteillage na lolenge ya kosakana te banzela ezali te bato bakokota bikotokoto ekopesa pe baaccident ekosala pasi pe mawa botala likambo litali banzela botala likambo litali embouteillage entrée la sortie ezali bobele moko yango ezali kosala pasi bisika ya banzela ezali bongo bike oyo bato esengeli bakota kabuya l'homme puissant
mema biso na nzela oyo ezalaki ya kobuka na tozongisi yango lisusu po ete botala lolenge kani bato bali bongo kolela. Wala bolandi na bokebi to komi kokenya biso moke na suka to kenya likambo litali musique wana kabuya lompisa tchela biso pasteur Rémi Kabamba voyant na ye na stade pona ko soutenir mwana mboka Frère Gola bafingi ngai bo critiquer nga bo dénigrer nga la bandenge nyoso bozala na place na ngai na kokaki kozwa $1000 te pona ndima mwana mboka Sambwa nalali na stade le 24 ko réussir nazali voya ya mbokoyo le 24 kotika histoire Frère Gola c'est un Congolais merci pour na ba Gaulois merci pour la Gauloise nyonso mobilisé monde entier mobilisé et quitter mata ngai voya ndenge na yena stade yo na lobi récite pesami gloire pesami Frère Gola le 24 stade eko sanza le 24 bakoyeba ke Frère aza icône ya musique na biso tala na lingaka polémique te na boya polémique mais bon mona makambo eleka le 24 awa na la musi bankoko baluba na la musi bankoko ba Congo na la musi bankoko ba Swahili na la musi bankoko bangala pona 24 oyo na katsa stade Frère Bourien bato mabebo tika Frère na okeko lia $1000 ko katsa ba maite na za mwana mboka na soutenir Frère ba Gaulois na ba Gauloise biso tu na sima Frère to buka stade oyo bo finga nga faux pasteur je m'en fous na za ya Frère na banzi bolandi pasteur na bokebi wala totombeli mwana mboka Frère Gola Nika Bolonina Jésus de Nuance to pesi epenza moka koswa akobeta bongo le 24 bolandi pasteur lolenge kanya zalaki la stade de martyr pona koloba pona kosakola alobi ete balingaki ba corrompre pour la $1000 kasiye akoteka ekolo ete na esika oyo ngela kocha mwa mungu la monoko po ete lelo alobaki to analyser to lobala kati ya magazine Océan du Congo po ete tozala bobele bomoko na lisanga la bomoko nde tokozala malamu soki drapeau ya République démocratique du Congo ezali kopembwa likolo ekozala bongo esengo ya bakongo mani banso kasi tango bako kitsa drapeau la biso la se pola komo finga pola komo chola bino boko yoka yango malamu ndeko la ngai bakataka liboko la ote mbeli ya yo boko ata ekati yo okobwaka yango te mwana na ata sumbeli yo la loboko okobwaka yete okosukola plutôt loboko po kolela yango ngmbele to pe moteke pambate ezali bobele loboko ya yo okokata te tolingana totika likambo oyo to kosala boye e kozangisa biso bolingo pambate likambo litali comment mekana oyo bolobaka concurrence dans le côté ali français ezala loyal mais et comme na lolenge o bakongo mani bako koma na ngote ya mafingu penzo yo kike moto akofinga tata la mama ya moninga moto azangi botosi likambo wana ezali ya bakongo mani te bakongo mani bazali na mboka na bango oyo ezali pays laïque ndenge bolobaka le côté ali français oyo ezali na boyambi moko esengeli te ekolo ezala boye pamba te to ne ba musulman to ne ba kimbangiste to ne ba chrétien to ne ba croyant to ali na bansambo bike oyo ezali kati la République démocratique du Congo kasina ko talaboy on dirait boyande ko suname la République démocratique du Congo plutôt pambate maïmabe masoma ko le kabbe na République démocratique du Congo wuto tozo li panda maloba ba belge la tabiso banoko
toni bobelo ko toli ba umbula kati ko lo biso kimia te moto akobima akobanga moto akotombola mongongo te ba article o ezali bongo na mobeko likonzi ya mboka esalaka te etikala bobele ba article stérile ndenge bolobaka lokota li français liberté d'expression réalité intimidation à tout moment moto alobate moto aganga te moto expliquer te moto critiquer te to tikali bobelo ko to na kobe lokolo balaki obeta o biso mankoko fimbo pe bako kata maboko pe bako pesa bango ngwele na 21e siècle ndenge bilo moko bolobaka motema likundu et Mathieu Bongo la République démocratique du Congo likambo wana ezali moko pour la basali ya Nzambe division bipai na bipai bino boye côté ya lelo ba nkolo boye na makao mususu boye na lokuta boye na lolenge moko oyo koki kolongo bana te pe bino nyonso bomi baki kaka na ba parti politique yango to ko benga ministre la biso intérieur atala likambo etali ba parti politique na mboka na biso ba komi body pe bali ko tika teli bobele ko bota moloko mayebo likambo yango bayi parti politique yango pe memi division yango to moni Mobutu Sese Seko kokongwendo wazabaka amo bomaka 44 multipartisme pamba te ba parti politique wala pe moko yaka okoti biso division o azali ya X azali ya Y azali ya bolingo bokozala te yango bomoni ete Tomi Kabwani bolingo bozali te botika ndeko fere abete musique na kimia tomo tombeli e bonne chance wala toleki na makama matali balanga nzembo topesa matondo la bana biso bazali bongo na mikili ya France pona bobeti ndembo babango tokotika koloba te pamba te ali lokumu ya République démocratique du Congo bango na babetaki ba metope baike na ba équipe ebele o bakutelaki lango na kani bango pe Congo ekendaki bongo liboso kabuya lompesa chela bisolo lenge batombolaki hymne ya République démocratique du Congo na bana ya mpoto o bayebi République démocratique du Congo te kasi balataki bongo elamba ya Congo bolingo oyo nde tolingi yango l'océan du Congo tokotika na mikolo bango te mikolo oyo pamba te ezali kosala lolendo ya bayi kongomani nyonso komona ete ba battre bongo Maroc ba battre bongo Centrafrique ba beti bongo Nigeria ba beti bongo Guinée Conakry ali bongo tulu na moko kabuya lompisa video On enchaîne tout de suite par une nationale de la République démocratique du Congo. Ça va bien? Ça va et toi? C'est là. Matondo la meneur de jeu mwana mboka Robinho Lulungu azali bongo mwana ya moko na biso mokongo mani oyo abenga mbongo na kombo ya
Nestor Monga na mikili ya France na Norléans ce qui dans le bien malamu mwana wana sengeli ete bakongomani bo soutenir ye mo beti ya ndembo ya ndenge wana ako ménager na mikili ya bapaya ezali beaucoup ya fierté po ete banana balobi ya solo to ali ba français ya solo to botami na France kasi to kobungisa ekolo ya baboti babisote esengote na banzila awande to che point final na magazine Océan du Congo info ya mokolo mo lelo kasi ya mbotoleka sango ya mawali komeli biso communiqué nécrologique ndenge bolobaka lokota eli français ezalina coach bwa biso Alfred Matobo oyo abengami bongo na kombo ya afede oyo bato bayeba yike babengaka ye azali moko ya ressortissant ya commune ya Lemba mwana Lemba ya tango ndenge karabino banso bolobaka ye wana akufaki na mikolo mileki mwa ebele kasi programme mopesami le 24 moye kaka mokolo fer egola kobeta pe mokolo wana bazali kokele kotika yaya papa noko leki afede Matobo yaya ya Riki yaya ya Mimi leki ya bandeko bayike na kati ya famille Matobo bazali bongo kokende kokunda ye ekozala le 24 ezali mokolo maposo soki na bosanité le 23 ekozala bongo vendredi nde veillé ekozala bakoluka esika bana lemba balobi eza na lemba ba oya matete balobi ezala bongo na siège social na yebisika oya vandaka na ngilima 1 numéro 17 kasi tokopesa précision ya mokolo ya veillé pamba te soki ekozala na lemba epai ya baboti baye na lukwila tokoloba yango soki ekozala bongo na matete bakosala wana tozali kaka na makambo etali matanga mwana mboka kabuya l'homme puissant tozali bongo la sango ya mawape ya libota ya King Bukele moko ya bopanzi sango oyo akufeli bongo noko na ye na kombo ya Lambio oyo bino so boyebi kila mo grosso kila autaki bongo komotika biso kasi na banzi le 19 moye nde bakokele kotika na malita cela veut dire le 18 nde veillé moko salama bokoyeba bisika ba oyo bali bongo na numéro ya King Bukele bobenga tolela na bayeba kolela na tango ya mawande toyebaka baninga malamu wana tolekila biso na likambo litali ba bikufi tope bibembe tope sango ya mawa nde na awande totie penza mongoloto na magazine Océan du Congo info ya mokolo molelo soki bosepela ki lolenga Océan de la presse la zaki bongo liboso na bino na kopesa bino basango pe ko analyser la bino mayo o mako le kala kata République démocratique du Congo. Bon, pesa bongo matondo la équipe rédactionnaire ya magazine Océan du Congo info o ezalaki wana au four moulin pona conseil la bilo mosala kitoko voilà tomoni bongo kabuya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne nasima ya caméra tomoni bongo gloire ngoma misapi électrique tomoni bongo Pape J directeur recherche stratégique pesango mokonzi pareil be miso babiso ya solo communiquer moko to bosani mo moke le 24 kakawana ekozala pena milulu ya minene oyo ekosala mabongo na parti politique ANAFEC ekozala bongo na siège na bango na banzi oyo ya Are Mabaya nzela ya rond-point Ngaba na banzi le 24 moye ANAFEC ekozala pe na mwa milulu mayango na siège na bango tika nzambe ya lola azala na tout échec to ko kabala bongo de sa pour tato pesa balandi minene ya magazine Océan du Congo info mbote comme la bilo ba mama ya plus trondé ba mama missionnaire mbote comme la Big Daniel Ngeta mbote comme la papa Michael et la maman Célestine na France mbote et comme la maman na Jolie na Suisse mbote et comme la mwana mère de Bruno na Autriche la chabienne na Aken mama ya bana bitike mama sociale kila medje de telotake tumba bokila lokondo FMP kato kane konto bakulaka lo sako ekinyo bokulaka ikala mbote et comme la bino banso bisika biso zo mibilo na Angola mana nangana kunya do langa États-Unis d'Amérique équipe pour la te yanga mokonzi d'Angleterre le grand professeur Achille Mave bozali bongo bayike Big Daniel Ngenda petit frère Zola vraiment boli bayike oyo bokola na magazine Océan du Congo info bana changu bana ngaba bana montikile bana ya matete wana bango banso ba telemi pe bakimi mbango epai ya Chirichara Mayo le number 1 wana bana ya Oni Britannique ba talaka bongo magazine Océan du Congo info epai ya Chirichara Mayo matondo video ya suka oyo ndeko atindi yango penza le vaut mieux tard que jamais artiste ya F victime on les ali bongo animateur
Paolo oyo alobi ya fali to ningana teko tobina esika moko kabuya vidéo. Ouais, et joyeux anniversaire à toi. DS c'est Lopinga BDS, c'est ton anniversaire, non? Profite bien, c'est de la part de Paolo Standard. Il a fallu qu'on y en ait, t'as bien ici comme moi. Mieux vaut tard que jamais. T'as encore squeal mad.